Bonjour, bonsoir, na bandeko nyonso bakolanda biso na kati ya e-news et télévision. Bandeko likolo ya poto, likolo ya pasi na Afrique, tala bandeko ndenge bazotika biso na mer oyo ezoboma Méditerranée, ezoboma kakaka koboma turu ebomi tala jeune fi oyo azaki na espoir ke akende po asalisa libota, mais malheureusement a comité pirogue ebaluki jeune garçon wana asisi classe na Congo, mais azobundana akende mwana matete esali pasi na mawa. Bango yo mibale bana matete badindi batikali na mer. Kolo Congo tosala nini, to Afrique tosala nini, bozwi nyonso na Afrique, mais biso tozoluka kaka tokende na kati ya Europe. Na Europe ango tozokende po tokende batia très difficile po koma na Europe, mais lelo yo yango yo tala batu ndenge bazokufa, tala batu ndenge bakufi na mer, tala batu ndenge bazodinda. Mwana mwasi aleli alobi mama na lingai na katisa ba rêve na ngeza la réaliser na pesa bino esengo na libota, mais mere lingite na katisa. Mwana leli pasi alobi amoni ndenge batu bazo kufa, amoni ba bebe ndenge bazo dinga, yazaki ata na force moko te. Esali pasi na mawa bandeko, esali pasi na mawa. Eza pasi bato nyonso majorité bakufi. Vendredi ka oyo passé batu badindi moya koleka eza te, bazaki na espoir dinge dindi. Tala batu ndenge bakufi o bazaki na espoir ke bake koluka, me bakufi. Esali pasi botika na kimia. Nzamba papa.